L'indéfini qui définit les choses non définies par la science humaine. Nzambe Amakamba Minene. Zamba baka compliqué oh papa. Papa. Papa na kimayo wape. Papa na batama yo wape papa. Ebisiko zwanga somo pona kimayo yeso yo. Na bengo kaka Nzamba baka compliqué. Soki na kimi na mai yeso yo. Nakomi bile ya bambisi Nzambe na ngai. Wananga na kimi na Zamba yeso yo na kokuta balio bakolyanga Yesu na ngai. Yango na kimi pa na yo. Yo nde Nzamba baka compliqué. Makambo nyonso sala yeso yo elekelaka kaka bato Nzambe na ngai. Lazalo wakufe. Bato baleli bakanisi makambo nyonso esili. Aleka compliqué tango ya koti makambo yo. Abimi molonge. Abimi mosepi. Abimi molonge. Likambo nini elekelaka Nzambo yo. Makambo nyonso sala yeso yo elekelaka kaka bato Nzambe na ngai. Nzambo yo obikisa babele. Osekisa bakufe. Alongola sori na ngao. Analizanga na babebe babo. Amba bidene koka na baba. Meshake na koma Yesu na ngai. Minga nga balobi pona bango esutio. Na bela Nzambo ya sala makambo ekamisaka bato. Akoma mobali monene o. Il est le Dieu des cas compliqués oh papa. Na benga yo na kombo nini yeso yo. Awa mokili nyonso ebenga yo bakombo nyonso mokili. Ngana bengo kaka Nzamba baka compliqué oh. Po esale na nyonso. Bonne année 2018. Je te souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 725 600 minutes de chance, d'amour. Meilleurs vœux pour 2018. Je te souhaite une excellente année. Une année à ton image, pleine de générosité, remplie de joie, de bonheur, de succès et une santé de fer. Que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Salut très chers internautes. Merci pour votre confiance et fidélité. Toujours sur votre site CL News TV, mon pépé Asika. Donc, Christelle Arose Mamouliranium de la presse congolaise. Merci à vous pour notre intention. Vous allez toujours en pour la biso. Je dis un grand merci à Christelle Arose pour la confiance. Merveille, Namabo Dagnos, merveille, Nabaynos, de partout dans le monde. Merveille, Nagola Mayala, Moutasimbi, image, merveille à toi. Merci à Papi Nzola Meso, Antepe Pro de Nzola Zuziba Toulan Paka, Adi Shimangombe, mon vieux, merveilleux à toi, merveilleux à vous tous, Ndekande dans l'Obaka. Les autres sont invités. Donc, dans le mois de décembre, donc bientôt là, dans quelques semaines et demie, Tokota Djana 2018, avant 2018, Ekota, Naboué Kozalengra, Yamba Francis Ibate. Bonjour Francis. Bonjour Vanessa. Bonne santé. Oui, en forme. Bon, on le voit déjà que Nalinga Bango y a trop. Et c'est un plaisir, il y a trop. On a habité, on a clôturé l'année 2017. Il y a une interview dans ça, mais je suis au moins parmi des gens à qui il y a beaucoup considéré pour clôturer l'année 2017. Déjà, dans le Banaba, on a un partenaire dans le biso. Dans le Banabango, il y a trop. Et grâce à des conseils, des remarques, des critiques, des choses
to matise su musala o kitoko makasi. Musalo kitoko makasi Francis bababi Francis balingani be émission te alingani oloba loba mingi te poni. Bon déjà na monara au départ c'est important te kaka ke il faut les au ça ba émission belé pour karabatu ba tchaoka to pour sala ramsa malamu faut ça ba émission belé. Pour se faire remarquer, il faut ça comme émission belé. Moi, je crois que les sont importants, mais eux, c'est important beaucoup plus. C'est la qualité du travail. Téléspectateurs, c'est ce qui est important. Parce que les lots, trop que les émissions, comme à un moment où on a et pousser au moment où on a battu. Tant qu'on a battu, on a équité donc, on a optique. Parce qu'aujourd'hui, si on a bien une émission, par jour, on a 2-3 émissions. Mais il y aura un moment, on a habité place Mogobo. Et tant on a habité, et pour ça, on a n'importe quoi. Tant on a n'importe quoi, on a monté que bateau mususu. Déjà, on a fait un mouté, mais les gens critiquent toujours. Parce que imaginez ceux qui n'ont pas dit qu'on a fait un bateau, on a dit qu'on a fait un bateau. Devant caméra, bah critiquer sur les nouveaux matissali sous. Et on m'invitera parce que sur un lobby le est important. Je dois m'arrêter là. Et pour ça qu'on loba, so moni que vend qui me l'oni et pour ça qu'on va. Bon, et pour ça on a vraiment na loba, son enfant de kimia et ça buzoba na supporter ande buzoba te. Buzobani. Na supporter buzoba te. Omoni nalingara soto fandile msusu na bato tozala respect et régner entre biso pe respect il faut ça réciproque surtout bato au nazan par exemple les tozana en bovane sanga na respecter yo mais yo retour yo respecter ngate donc carrément eloko esala ke incita ngana fungola mon na loba na lobelio et tant na lobelio na bosani d'ailleurs yo yebi c'est comme ça. Bakamwe komela yo kiyo moment ba lever yo bombi na yo ba botono na la bombi no ni simplicité na makasi oza ko ba garçon souté ba mbanga na ba internet awa donc ata ba ko 500 francs il faut ba so ba ta 50 francs faut ba mais toi tu étais calme toujours. Bon na garda qui silence parce que au moni na monde na sur internet batala biso bandima biso souté. Pourquoi? Parce que biso monde a topé sa image moko boy tomi teka déjà na ndenga mabe. Mais tomi teka déjà na ndenga mabe. Déjà au départ au cause à la net biso ba chroniqueur lelo, il faut qu'on se le dise. Au cause à la il kama moko zio na ndenga solo. Maintenant on dit ma muto on dit moi zate ba mona que alem so ça ni ba base na. Mais na yo pe yo muto mona na noté ozana ba polémique on a. Mais oui, au début, c'est que bateau na bachabiso nyonso na même sac. Bateau balanda biso bachabiso même na biso tout bachabiso na sac moko. Sauf que ils en a moi moko batala ke no te Vanessa te Freddy te Adam te Alain de l'été killer te. Mais il y a de cela où ba mélanger biso. So kaka net dernièrement j'ai parlé avec une personne na Messenger. Mais tu fais quoi? Je suis journaliste. Journaliste au Congo, tu fais des émissions sur internet. Oui, à Katani. Mais tu es journaliste à Katani qui est naturel. Au ce qui pour Annie. Oh, ah, on va bien avoir chronique fouette. Là, c'est la vie à. Bon, vous avez raison, hein, la faute na ote. Mais nous sommes en image ces années. Biso mon konde ba chroniqueur, to BBC image, to BBC musala na biso. Musala na biso c'est une valeur te Vanessa. Par rapport à Nengezara Liboso, Sotali, grand abisso, Bazak va se présenter quelque part. Voilà même, à la facilité à cause du marché. Rien que quand on a présence naïe, soit qu'il y ait face à directeur, il y a marketing, soit il y a Bralima ou Bracongo, vous allez voir facilement du marché. Mais aujourd'hui, c'est très difficile qu'un chroniqueur en ligne accueille pas négocier marché, mon cobonet, il y a Bralima, il y a Nini Azu, c'est très difficile. Batebele ba contredire mais moi je dis que c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que réputation na biso eza déjà ya ko beba. Et tikala déjà na kata mutu malgré parmi les pirates il y a toujours pirates moko bo meilleur hein moi pirates moko bazana bango meilleur ce sont des gens au baza excellents ba ça musala na bango normal selon déontologie. Mais image en général est beba. Zolanda et beba
yango moni na linga kité kozwa pasi na ngai parce que na obenga ngo pasi na ngai te kozwa pasi na ngai na exposer yango na internet parce que ils en importance mon côté. Tu vois, ils en importance. So tel même na Facebook na ngai muto a publié ki yango. C'était Alain Dele. Tu vois, Alain Dele nda publié quand on a Facebook ne parce que les jours où makambo ne salma ki bon ba nga ba enleva ki ngai te. Ba braka ki ndebiso. Ba braka ki biso parce que tozaka na ba Alain Dele na Ivipan na yo pozala mukolongo non. Te yo zara te. Tozaka place mo buna matonge. Na Ivipa na Alain Dele to kaboy na bango Alain parce que lola nga voiture na ngeza na problème ba panza nga parabrise na nga ya car na matanga ya mama Lacoste donc teme pesa nga kana makasi na sundula na mbongo la Alain ake otika nga ti na magasin tant comme na magasin nga na killer tozui taxi wana na nzela o ememaki biso tellement mbule zaye ko beta chauffeur asaki neti a freiner mukie nde basoda baye wana ba braquer omoka banzela ngo ba mabulu biso ya Kinshasa wa mutazo atambula malembe ale baye ba braquer biso musu ba fongoli ba portière ba koti bazui o nyoso efaki bazwa. C'est pas important autant à montant mbongo, c'est pas important autant à ba matériel wana parce que na roki koloba muto ndimana enga arozalate moté poigné mtu likamo ekomelio c'est que bino boza sur na ba buzz na bino bokoma créer to yango ndo bikes président nga peut-être simba nango te na bomba. Non, eza na sens wana tezaka nini sinon c'est que il faut to bandaro beta tango ba mbongo nyoso to koisa même na ba balabala so na koisi lem so da $50 na ye so na zu téléphone na chef vidéo la bouche en direct c'est Francis Iba lelo na koisi $50 na Éthiopie na nini non eza na importance te donc perte eza ya ngai na ndimi te ke bon ba fanatique na ngai ba fidèle na ngai et loko ki ko intéresser bango beaucoup plus ce qui peut-être mabe moko boye ndenge mabe ana salemela kinga et loko zo intéresser bango eza yango nde mabe salemela mais na ndimi te ke montre na nga pezala ki wana ezaki na valeur ya €200 chaînette na nga la lata ki ezaki na valeur à $1000 na poche na nga ezaki na $2000 ba détail wana zo intéresser bango te o zo intéresser bango ezali événement wana. Mais bah bien au nga Dieu grand je suis en vie mais bah bien au nga na perda ki wana et ko ki te kaka ezala important il faut kaka bango na ebisa bango kaka no ba ibenga mbongo bazwa ki téléphone bazwa ki caméra bazwa ki na mo blo msusu na lobi na nga na suki wana parce que so na ngina bana okina ba détail ya mbongo bato msusu ba luka bazwa ngo mabe et ko salir ngai na réputation na ngai yango na boy na nga koloba. Voilà. C'est là Francimba mutayebani na ba musicien belé minene donc à ça be mission minene mais elo e quand musinga toyoka que tu étais humilié na conférence de presse à Koffi Olomide. Est-ce que c'est vrai parce que Zoloba Francimba été humilié na conférence de presse à Koffi Olomide. Oloba na internet no sobolando c'est vrai ou bien c'est faux? Bon. Bato baza libre oloba o faut ba loba. Non, bato baza libre faut baloba. Omoni Vanessa tout tika osaba confusion marambo. Omoni conférence de presse ya Koffi. Abengi ba journaliste nyonso. Apesinga invitation lokola pe ba journaliste nyonso. Na kei na conférence de presse ya Koffi Olomide na fandi. Malgré massa na ngai Freddy Akimbe alingaki asala mwa ba bilo mo bonete ba complexe kopimela bato ba micro. Na yebisa ki yango même pe boye en face na yebisa eloko yo sala ezala raté nazaki nanga mais content pété mais na sepela ki nanga lango penza na mona yo mwa bizarre mais ebandeliti suka na cette conférence de presse caméraman nanga azu ba image d'ailleurs c'est ce qui est important tant conférence de presse est sili na azu na baluki na koti na mutuka ngawana na zongi vu que c'était un samedi dimanche na tongo ba monter ba élément wana pa bazui ba diffuser yango souci na ngeza la ki wana sikoyo tala ba image ezali place bato bazako wulela ba mbongo wana mbongo ndeli na ba mbongo oui tala image wana bato bata ba image wana bo mona ki longi nanga eza wana ta bola nango très bien place bato ba wulela ba mbongo
D'ailleurs nga nazaki côté bato internet ité. Nazaki côté bato internet, nazaki côté ba TV. Biso tozaki na ba Rafine Tumba ba fio bazaki zaki aka ebele tozaki na bango. Mais la landelaki nanga bango te. Nakendaki conférence de presse ya Koffi Olomide te pona kozwa mbongo wana. Pour nous, c'est important. Oh, c'est important pour nous, lokola naza journaliste. Je dois aller là-bas, place Koffi Olomide za ko sa conférence de presse naye, nazuba élément nanga na zongi nango na rédaction nanga na traité yango, image nanga na traité on a bi ka to chebo to zong sa bundeka to sa na ba décrit Chibinda ah na rédaction. Ce qui est important pour nanga Francis Yangwana parce que naza journaliste. Nazali mandiante, nazali soki ndenge nini te obatu bangi bazo yango. Nazwaki ba image na ngai lobi na lekisi yango na conférence o biso toyoka que tu étais humilié ba pimé le micro wana tu n'es pas dit non humilié na ba pimé nga micro to na mamambongo krona ya te Freddy a pimé ka nga micro te ezaki tozaki mo ibele ngai ya lendele tala neti vie na biso vie King Munga yo bien ah yo yeba ete on a ina no vous avez un bébé, oui, bah, King Munga, grand frère, il y a Marius Munga. Freddy Kimba, Pimel, même VO na micro. Mais est-ce que ça serait bon point? Ah, ngana royeba. Complexe kakate. À ça, la Koffi centrale. Na comprendre te mkongo on a bandi musala kuna sika. Freddy Kimba, on a bandi musala kuna sika. Ouais, on dit à bandi boulot pas na Koffi central sika parce que na moni na zazo ba micro azo pesa batu bazo senga ba micro ya zo pesa ka poser peu ba question. Ah en tout cas na mona été est-ce que vous avez une question à poser mais na mona été en tout cas na mona été à poser question te mais zaiko pesa batu bazo poser ba question. Comment na ba journaliste ko wela 6000 francs bitumbe bimi de quoi yo kende déjà ko yo kango sa kende Sony ya rosakanate Sony parce que babilo kolande zo sala ke ezo bebisa ba réputation ya batu. D'ailleurs moi je crois que personnellement prochainement ceux qui l'aiment sous ba pesinga invitation na ko mo banga okende ou soit nati na cameraman akende azuna ba image na zeli na ba image parce que ceux qui pe na bike na kende na babilo ko mo ndenge wana ça décourage. Na idée nanga na mona kinaki ko sala musala maintenant on koma kuna na kuti ba bêtise mais pourquoi ça so pour le bolande la bato wana très bien ba 6000 francs wana na ba trousse na bango na ba poche na bango bazanango coller quand même ba 6000 francs ba 9000 francs même $10 même $20 mais ba obundi ba 6000 c'est honteux et ça bien te ponanga et là na okiko ebisa ba ndeko na ngai ba chroniqueur so boké conférence de presse ya ndengwana ba pesa ki invitation bazwa ki kombo na na liste artiste na organisation na ba organisateur na ye bazwi mbongo ya chroniqueur nyoso ba tie yango na enveloppe ba bengi bovandi avec honneur ba bengi ba pesi ba bengi ou soit botemi na bino bozwa na bino mo vert mutu mo azoleka na yebike ah oh Freddy Akimbe ya pesi oh ya Dame Suluzo la pesi ya pesi ba Kaboul eleki dans le calme mais pourquoi kaka bozwa ba journaliste ngo bozuliste bosali on dirait tant de monde ba père na biso ba fonctionner ba kina na ba banque ko zo ba mbongo na bango ba salaire bazolanda pourquoi ça bozo le landeng wana pona 6000 francs pona 6000 francs en tout cas je fais appel na bande ko na ngai to sala eloko wana te so boké conférence de presse ya musicien bo moni ke makama mbongo ekomi ko kende mo ndenge mo bozui bo bimi bo tikeli na mbongo wango bo tikeli na mbongo parce que demain à cause toujours na besoin na bino. Mais quand vous faites ça, il y a un moment que les musiciens sont battus, ils chosifier battu. Carrément, si vous avez pas montu, à salibino ba bêtise moi et laisser cet argent partir, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, c'est ce que moi j'avais fait. Ngana Zumbongo na conférence de presse il y a Koffi Olomide T. Batindele te pas Frédéric. Yende mo kaboli bambongo parce que sur 150 quelques mille 200 quelques mille francs te na habité tozaki na Freddy Lobby so batindela ngambongo anga pesa ngama pesa ngate jusque là mais peut-être à opesa na ye a commencé na Koffi central na moyo engagé kune na habité photo tunina
Ça va, il faut luka yo tout na non. Na tout na ye, na obenga so téléphone en des na charge meeting on a c'est ya mdeni ni mbongo langa ya conférence de presse quoi. Francis ba tous on a un point de presse. Na point de presse à Koffi Olomide. Tout une question zaika moko. Makamuna na wera, il y a invitation, toujours même question. Makamuna ye na Ferregola, est toujours même question. Pour ngai maman ngai elo na kyo yebisa yo ezali manque ya intelligence. Batu ba excuse ngai. Majorité ya couche na biso ne tozana toza ko sa musalo batu be ba mailete. Excuse nga. Batu belé baza mailete. Mais vous savez, il était tant que sali conférence de presse. Ce qui a la conférence de presse, net il obite aux ala qui pas pida. Sujet du jour na Isaac la sortie de son album, la sortie officielle de son album. Donc biso lokola toza ba journaliste c'est OK wana. Il faut to luka, to décortiquer album na wana mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi mais? Pourquoi apponia bimson na moment oyo? Est-ce que ça sir que album na moment où ninga bimisa est-ce que côté kama ba cible na album oyo a ciblé ba nani ba difficulté ni na kuté na album na ye et azo envisager nini na album na ye. Voilà des questions oyo il faut oui je suis obligé à faire ça en matière. Je suis obligé pour nous sauver honneur ya honneur na biso sali na niveau mo il faut ba question ezala tout autour il y a thème. Net Koffi Olomide conférence de presse à Salaki et Salaki il y a concert naé à les vendre Koffi à la carte mais vous tournez wana Koffi Olomide pour un concept wana Koffi Olomide et lokoni no meme biso exceptionnel na concert CBS à ça on a CBS c'est une fille intelligente aloba apé bien mais sauf que alingi aboma ay tufaka aboma intelligence yaza nango sans le savoir. Comprenez? Aboma intelligence yaza nango makamo ezangatina. Or, soit daki fi moko boye na intelligence nae akche nae calme silence. Po otalema. Po baye bayo po osala succès po okoma na valeur moko boye zaka te faut finga musicien. Mais bon internet ming baloba eza bongo po so succès. Finga yo finga raté hein? Christelle maman finga raté faut finga po ozo mo succès. Mais même Christelle maman finga nai. À moins qu'il n'aille battu à finga nai. À moins qu'il soit finga de amuto aye banité. Ah aye bani. Na finga nai ngana na mona place à finga te. Non na mona place à nani alendele. Na mona na place à alendele finga mutute. Mais aye bani atale maka. Ivipani. A finga nai non na mona na place ivipani a finga te a finga mutute mais atale maka nae. Donc c'est une fille intelligente, mais à l'ongola, n'habite son oncle bani, à moi qui vulgaire moroboye, à mon n'habite son oncle bengangonini, à l'ingo mais maman mara moroboye mystique. Mais à ça, une fille morobo na sepela kanae, na encourage à cailler de loin, parce que na boy surtout coutin boto pesa na rambo te. Evelyne Camon Lopez. To pesa na rambo te. Mais na apprécié kaye na sepelaka na musala na ye donc allongola kaka allongola moi qui adam moi makelele mingi on comprend moi makelele mingi pe na ndenge moko mabe vie est très compliqué net jour mon alanda kaye na landa kaye fiango wana azo attaquer Félix Oise ko na ndenge moko mabe elle pouvait avoir raison mais sa façon de parler ezaki nde bienté tu vois oki ko lobela mutu na ndenge moko bope ya bien Félix pe Oise ko place avanda talabi ah fio ebisingelo mo pe na toucher ngai ah nte na sali mabe na fautif OK peut-être ko bengo na privé oui allô ah na bon na landa ki vidéo na yo mais en tout cas bolimbisanga tala pe na zo contre temps boy tala na pe na za mutu na za na difficulté ya on a tindaki montant on a pour na cotisation mais tala to sala boto ozongisa bo au monique au passer message moko boy et toucher Félix Oise quoi. Azala na raison, azala na tort mais touché. Mais tant que yo passé message moko boy ya mabe, même si la personne avait tort, il y a déjà que eguningisa même atanga, so même na fautif, o yilinga na bandenge moko bo carrément na okatanela yo.
na okokatanela yo nga naza mwana na ote naza mwasi na ote si j'ai un problème yaka luka na ndenge mwa bien donc ayeba kaka koloba pe ameka mpe ko éliminer ba conflit na ye mususu na ba concert na ye pe na ba confrère mususu azala simple asala musala na ye très bien azala na ye pena simple très simple po ayeba na po asala succès makasi il faut caractère se comporter ninga se comportera wana donc wana eza conseil on a opesa ye c'est une fille au moins sur na lobela devant caméra c'est une fille qui na lingara mingi na to solola na biso pe na yete na to solola na biso na yete to pesa na biso pe mbote te so pe ayi akutinga lem so to telema ki na Alain na jazz au moins apesi jazz apesa Alain menga apesi ngate donc voilà c'est comme ça. Comme ça, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission Mkonalelo. Mot de la fin, na Zanini, na journaliste, ça bien parce que dans une semaine et demie à Wato, Kota déjà 2018, au Lobana Bangonini, amélioration, on peut ça moi quelques stratégies dans mon poussé et puis moi dédicace numéro de contact, na baïna so va contacter Franciba. Ok, merci beaucoup Vanessa. Comme conseil, naroki ko pesa bandeko nangana conseil vraiment devant caméra te, mais par respect, naroki ko pesa idée pour tout tambola bien pour conseil. Si on a pesa mon conseil, les a bien pendant luka bango personnellement, aïe na TV ça moi bien te. Mais idée na ko pesa zakarake, to make un peu ko zonga na éthique pe déontologie ya musala oyo. Tozonga mwa muke et ko sunga biso pe epesa biso valeur na bino basi bo mpesa pe valeur parce que soki bozo bo mpesa valeur te et bo mape musala na bino ozolanda donc pour ça l'interview na musicien ezaka nécessaire te que yo na musicien na bo keneti na chambre noire te c'est important te pour ça l'interview na musicien pour accorder interview na ye ezaka raté que il faut otonga x to y monsieur ba comme pena ko mona biso ke non bato wana ba mi pesi valeur na musala na bango tu verras ba musicien pe ba pesa biso valeur pour pesa biso valeur il faut to zonga na éthique pe déontologie ya musala na biso to sala musala na biso avec beaucoup d'intelligence. Il y a des journalistes OEP baza ba journalistes des professions batangela musala OET mais basala ka musala ngo kitoko vena biso honorable Zakari Bababaswe asala histoire na IPN le va peut-être apprendre aussi à formation Jacques Ndala à ça la journalisme était mais à ça la oyo kitoko. Pourquoi? Parce que maïele na bango est poussé bango ba s'adapter facilement par rapport à la réalité à musala yango. Donc il y a possibilité même ba oyo batengela musala ote ba s'adapter na ndenge bato mususu ba baza osala lango. Moi qui vous parle, j'ai demandé des questions. Moi, j'ai demandé des questions. Ah, yaya na yamba mutuboya est-ce qu'il na kozwa moi ma question pas été pour na maîtriser na maram na eto mona ah OK ça va ah ndeni tindela ba question ngo kasi bon ah ngada na unité petit tindela nga unité na kepe na cabine na koti na zupe mbongo na tindeli via na unité pour ne pas citer les noms ah bandi atindenga ba unité atindenga moi quelques questions à partir de ce que ba question na et sunginga na élargir champ ya émission na ngai j'ai fait comme ça une ou deux fois et aujourd'hui na comme expert na ndenge nanga comprendre et la kisini donc nazaki na souci ya ko se former ya ko tuna pe ba kulutu ah ndeni ve ah ndeni ba fungoli ngai osolanda batu ba danga pe na musalo baze belé ye lola ya zarane orgueillete na otanga kombo na mutu lola Tony Koko ala na RTGA na PC Mbote osolanda netiye asunganga na mambo belé na lobango misusu pe bazape basunganga mais tellement ba pe na moi ba bizalel mo boye sala bien te non sepel na te ko tanga kombo na mais aida pe ngai ada ve na ngai to solo na biso na très bien yé pas aidant la moi mambo belé donc moi qui vous parle je demandais aussi pas ba kulutu ba ope bandaki musalo avant ngai donc rien n'empêche que bandeko na biso pe mususu ya internet oyepele mususu pas Alain Dele Alain conférence de presse il y a Chaingengeza peut-être dimanche est-ce que na cause ta moi historique ya est-ce que na cause ta moi ba élément moko boy Alain Dele ko pesa ko ya pas killer ko pesa ko ya pas na ngai ngape na ki ko pesa yo c'est comme ça
Le journalisme, c'est un travail collectif. Ce n'est pas un travail des égoïstes. Voilà. Comme conseil dans le Sarah, tous on a déontologie à Moussala ou tous on va valeur na biso. Merci Franciba. Dédicace. Ah, numéro nanga. Numéro nanga ezali plus 243 82 25 62 64. Plus 243 82 25 62 64. Napesi mbote na master na ngai Pamphile Yalala, napesi mbote la patronne Beni Samba, napesi mbote na Christelle Blanco mwasi ya pembe, napesi mbote na Pamphile Yalala, malgré boa kisinga mikolo, napesi mbote pa master na ngai Gabi, avocat ya Bilele, mon ami artiste pe saper, napesi mbote na Dechrist Chibinda, chef à rédaction ya magazine SMS Bébé. Napesi mbote pa ya Killer Kilesi, Alain Dele. Napesi mbote pa ya Jennifer Kams depuis Montréal. Napesi mbote pa ya Malolo, Christelle Bianco. Moi c'est à Pembe. Napesi mbote pa Joyce Kalema, garçon le plus propre de Paris. Napesi mbote pa ya on peut baser Belé fort. Baser Belé Makasi. Napesi mbote pa ya Beni Samba. La patronne, hein, la patronne, il y a site Bistar TV. Oui bien, Bistar TV donc, hein, Beni Samba, n'a pas ça mbote pas Yazali, n'a bigé les 24 heures à toi qu'il y a un orphelin, n'a oya pendant na baloli foufou pour na orphelin, donc tout le dame na lambel bon ma dessous, tout lié tout à la équipe nion sur Bistar ba Joël Kombe, ba Opi, ba Killer Kilesi, na maître Dagobert tout à la donc l'ambela pendant orphelin to lié na bango, donc voilà tala degré quoi, donc ce qui peut yo pour linga rappeler que ça maman ndenge wana numéro ya wana na PC qui occupé au contacter biso et ça la bien makasi, donc merci beaucoup. C'était la Franciba, hein, au sentir vraiment qui professionnalisme na katina et donc un journaliste sans complexe, sans polémique, hein. La rendazo évolué, faut aller quoi Franciba pour me saler pour ça quoi. Oui, merci. Bon séjour à Kinshasa. Papi Voima, Julienne Voima, bon séjour à Kinshasa. Bon séjour à Freddy Mbouila, hein? Freddy Mbouila, bon séjour à Kinshasa. On a des camarades à Paer, il y a Papi Nzola Meso, NTP Prod. Merci Anzola Souziba Toulon Paka, Célé du Papa Social, merci à toi. Merci à vous tous, merci à Bienvenue Kalala, donc un bon tonton, merci à toi, Daouda Missono. Et comme on est Lélo, Frida Kangaba Charme, donc joyeux anniversaire à toi. Donc demain, c'est ton anniversaire déjà. Joyeux anniversaire à Frida Kangaba Charme. Merci à ma grande soeur chérie, Chimène Kiala. Chimène Kiala, Judith, moi ça peut me balobi, basso l'arabien. Talaka Bakani Sipe Bana. Donc le 25 décembre, Oyo. Tokyo fêté na bana donc na makasa Judith ngai moi ça pembe et Chimène qui a là les amis de Chimène et de Judith, merci à vous, merci à Papi Nzola, je vous aime bien, merci à notre caméraman pour les images, merci à notre caméraman, d'ici là portez-vous bien, bonne année, Noël et bye bye. Forêt équatoriale Saki bolingo ezalaki ata maye mbele nasambeli ata fleuve ya Congo sheri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible insalamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala Ouya Mayola, Ashiro Chamala, Odon Pamou, London, Geloren Panga, la salula na ye bilele na ba bijou, Seri na ngaya lula na ye ba ziki na ba nyomi, Matula mpaka ye, Zuzi tola se, Mi mambo pena sana.
Nico Boble, Tati Tigana, Tigana Zureta, Guilaredo Père Triple. Beti petwene naponi ozala monitara motuka bolingo apamwa lolenge ya kokumbela bolingo pandana devant marche arrière te na vitesse ya suka ye mokolo examen ebongo totala soki nakoeshue bozwa na bino bomengo botikela ngai yeye soki bopiminga mai ya komela bopesa ata kongo bololo nakomela yango sans hésitation mpo na bolingo nzwalas j'aime mon amour pour l'amour j'aime nzwalas pour la vie Mamadou Arisho ebia taki motabongisi mbango elekaka nango oya bungisi diama elekaka nango motabungisi motuka elekaka nango oya kufeli moto ke souffrance mokozangi bolingo susi mpasi na motema Jacques Nzanga yeyeyenga nakolela bolingo Jérémi Vita lokola bebe alelaka yinye mama atako pesi ya million d'euros pamba susi libele to biberon dide kombe shude tamali di fololo pati makanda dani mate use chapi chakala ya beni